bongisa tomba corona biso eloko na moni ya mabe esandeni baso buka ba nani comment on appelle batombo baso buka ngo esa passe pensa esa passe baso bakse baso bo retrouver yango te to nini tomoni yango tomoni me tomoni on ndenge moke baso buka babibuke bamibi bakoma okota kuna baso buka eza moma passe absolument qu'on dit papa biso en 2019 en mars l'autre le 1er août soit bien ça ça toi surtout et bien écoute en 2019 août ata 2020 so yo kuta bo mona wata ba sa ba simete ba to yiba ba sakia ba tu to luke be maintenant to luke be me za te ba kuni mutu mse ko be ma papa biso. Le message que vous avez compris dans le gouvernement congolais pour une solution. Ngape na eko nettoyer tombe ya camarade na ngai ya motema penza. To balaki na enzela moko ba bana so ba camarade. Wa kufaki yangwana lelo na yaki ko nettoyer tombe na ye. On retrouver yango facilement na kokoma to parce que malheureusement na retrouver yango te na za na passe mingi na motema. Ba oui ba na respect li susute. Donc nga papa na nga na mama na moni bango te. Na ndena boy nazo kene na kolela na ma miss donc n'inquiétude bo sele loko moko te pona nini donc likolo batombo e ba papa na biso ba bando kunda batu mususu so biso ba pauvre so to zimbongo batu wana so to longo na bango to so ba photo ba tata na biso to tia likolo na bango est-ce que bango ba osepela nango biso ba bola lokola tozanga to ko kunda bandeko na biso na cimetière te. Papa tambango ka bakunda bango soki baza na mbango ba ko convaincre bato ya cimetière bakundi bandeko na bango likola baninga pona nini ya kitambo pona nini poto zanga yango to ko kunda bandeko na biso place malamu te kutu oya koko na ngai na ye kaka na longoli matiti place bakunda ka ye na kutu déjà si basali susu ba makambo musu place wana na sa ni adresse za la raté soki zalaki na moya lelo ndengi na za lelo tamusu na ngaka ndima ko kunde na kitambo te na ngaka na ke koluka tamusu ko kunde na cimetière mususu. Bienvenue sur votre chaîne Usine Télévision, toujours avec votre tranche et réalité quinoise. Le lieu est le 1er août, au biso sotoyi malamu, vous allez fête des parents et premièrement vous allez souhaiter bonne fête à tous les parents, bonne fête à maman Delmoindi, bonne fête à papa Cléo Kaleo. Pourquoi oublier papa Kako Kazadi, maman Monique Moulanga et na bozali société papa Feli Mwamba. Maman Georgette Moulanga, maman Nyon surtout, il y a famille Kenda, na souhaité bino toujours ba bonne fête na bino na bosani te baniso balinya ka batete mujinga ba benga ba maman et ba anima yo bazali ba maman ba Fidel Kazadi bazali ba maman Rachel Chako maman donc maman bazali moins mingi tozali ko présenter ba bazali ba parents dali ko ba mingi ba maman te kaka tozali ko ba parents bonne fête des parents tout monde ba to nyo surtout tozali na cimetière ya Kitambo ba to nyo surtout ba ye ko sokola ba tombe ba parents na bango ba ye ba perdre ba parents na bango ba darso na ba parents te ba ye normalement et ko ya lisusu ko nettoyer pe ko tia bo peto ya solo na tomba ba parents na bango ko présenter toujours bonne fête des parents à donner ma weja père dans la parents donner ma weja pas dans la parents papa Anderson donc et très ngandi na parents te Rachel Chako Camille était là comme parent na promettre vino na peut aussi vraiment on a bien toujours et Mutamba yo kalomu le peut-être en direct na su c'est pas ali parents ba bonne fête des parents ba parents nion surtout ba kolanda et tranche là tout mais bango toujours ba bonne fête ne bi que ba parents bozé belé bozo zela na tanga ba comme on a vino mais vous allez tellement ébélé que et tu allez comprendre tout allez ko souhaiter vino juste bonne fête oh ayebi que asa parents na tangi na communauté akomara texto on a souka na ko rattraper qui vos parents na ye d'aller ko circuler tous aux propos il y a peuple congolais il y a bana to pe ba parents ba pe sa réaction na bango par rapport et il y a journée elle le bonne fête de parents on a binonyo surtout to lingi bino mingi botika toujours branché na sima ya caméra ya parents de donner ma weja na mukola lelo tozali wana et tout tambola mo mukie. Oui, bonjour maman. Papa, comment nani? Comment nanga monsieur Mbagata o babenge nga na quartier ba yebelinga muyaka. Muyaka. Ah. Muyaka to nito yeba ko sani ko kunda to pe ko sokola tombi ya moko wa sadaki mutu ya pona yo. Vraiment merci maman pona mutuna eza grave lisusu ilekelinga lisusu na mayele. Vraiment na eko sokola oyo azaki très cher.
ya nzoto nanga papa oya botinga na mama mais jusqu'à présent ne boye na okuta dei na bango place na tokunda bango tom na bango ejate donc place wana bakunda batu mususu ya wana tozo ba sek nini cimetière oya Gombe oyo so kitambo oyo bakangango depuis kala mais des années bakunda ka batu tela na yo moko ndenge toza tela population no chez na kata cimetière na moni bango te yango ide toza nango na yaya donc vieux to tone famille te mais abenge ya poza mukolo nanga toza ne famille te yango na sikosoki na kina mwana nga ke no papa koko na bino bakunde boy siko na yebisanga na kolakisa ye place nini lelo oyo bato bake kuna na intérieur ata ba chanjete oyo ata ya pai soko ke kuna oyo koko na bino bakunda awa etikala lembo wana ndenge bachango etikala soki ba sapat soki nini to bosala bino moko nini détournement ya kata cimetière boko mona mapango mususu ekoma na kata cimetière bokita botala 11 environ boko mona ngo eza bien te ba oui bana respect lisusu te donc nga papa na na mama na moni bango te na ndena boy nazo kene na kolela na ma miss donc n'inquiétude bosele loko moko te pona nini donc likolo batombo ba papa na biso bando kunda batu mususu so biso ba pauvre so to zimbongo batu wana so to longola bango to so ba photo ba tata na biso to tia likolo na bango est-ce que bango ba osepela nango hein eza bien te dinita mutu eza wapi l'état zo lokota ba fazer batu bakufina njela ndio bato urgence ben indigène mais oyo ya batu ba weyi eza ben indigène te baza batu te. Merci. Monsieur Sinena le bamena. Pardon. Bonjour. Bonjour papa. Ndeko comment on a? Enoch. Enoch dans la caméra. Enoch na yeba oyeko kunda toko oyeko sala musala na ba oyeko sala musala na ba na besika ba kunda bandeko na yo. Na yo bon so to kunda bandeko na nga biso to kundi papa biso en 2019 en mars. Le to le 1er août so ta be maso azato iso kutu. E be ko ta 2019 kutu. Ata 2020 oyo kuta bo mona wata ba sa ba sinate ba to yiba ba sakia ba tu. To luke be maintenant to luke be zate. Ba kuni mutu musiko be ma papa biso. Le message que vous avez fait au gouvernement congolais pour une solution. Et Bembeke. C'est quoi ça? Ba sala nini pour te venir pour retrouver Bembe na bino. Ba luka solution mais entre ba tata ba sécurité, ata ba luka solution pour to ko ka souter. Be merci to luka to mona ngo souter. To mona be biso te. Pesa biso passe. O to zo senga nde to senga pa na biso te to kunda. Biso to sombi mabele to pesi to zi place to tie corps. Mais gouvernement a ça la suivi à cimetière. Comme tu es en Europe, tu n'as pas fait d'ici, le cimetière est en norme moko. À ta bossali 100 ans, à ta bossali quelques années, à charge à cimetière, bah oui, bah ça peut battre le col à biso. Tu n'es pas de kundi, tu peux perdre l'image de la tête. Il faut que tu kunde place. Mais si comme bah bouki, bah tu aimes tout de cola muninga mutu. Tu es sous kawapi. D'ailleurs, depuis 6 heures, na juga tomboga moko ya grand frère, ya papa et mon anité, ya lek et ça une année. Balongo de la croix. Donc le gouvernement a la solution à yemoko à charge de cimetière. Il faut un engagement wana ata droit de futa yango pona ko garder ba cimetière. On to senga le gouvernement a aidé biso yango wana. Merci beaucoup. Le 1er août, tu es dit que tu es dans le cimetière à Kitambo et si quoi tu veux rendre hommage à parents na batika bango, tu es dit que vous allez à oyeko kunda mutu tope oye kaka na cadre de rendre hommage à parents. Bon, on a rendre hommage vraiment té. Mais on a aussi la sécurité à tombe, il y a papa et maman. Puisque dans le temps, il y a beaucoup de choses et ça la mara. Bato basa na cimetière tellement que sur mutawa luka corps na bango et mon ate balongo la ba croix pour préciser mutu o azo luka so apese quelque chose et on a aussi la sécurité na. Le ko ça nous juste la sécurité ya croix wana moye ko luka te obombisa. Moni yozali nango pona ba parents bazali kolanda lelo bato basundola batomba kipaka te tala quand même yoza na bonne volonté ya ko sécuriser mais bato basundola kipaka susu te ba bango batika bato ko bakoma kutu kokunda bato likolo ya bato mususu. Mona ngala websa bango fo Marie Bible laisser les morts enterrer les morts mais du moins tozo bota bana be rolaksa bana ba parents na photo et peut-être mususu ko avancer ba idée ya olobaki bakunda ewa
À ce moment-là, on relaxé wapi. Ceux qui n'ont pas la sécurité dans notre. Est-ce que ça sera vraiment important? Il y a qu'on veut sur tombe ya muto déjà qui est nanae. Mais ça va veiller qui sur tombe ya mututé. Comment bana bakoko ya kasavu balinga ba comprendre tombe na ba. Donc c'est très important. Ya royeba que esika bakunda ki para na ngai ou bien para ya papa na ngai. Alors ce qui est important comment ba royeba ata batoneta simo kimbao. Ce qui est important pourquoi bako honorer kamba. Parce que bakenda na kamba c'est parce que bakunda simo kimbao kuna. Merci beaucoup papa. Merci. Zélato Kinemalem, bonjour. Bonjour. Bonjour Yaya. Comment on a dit? Comment on a Keren ma soeur? Keren tomoni yo te habite ko kunda to pe boy ko bongisa tombo. To ko bongisa tombo ko na biso a. Et là on a moni ya mabe a esandeni. Baso buka ba nani comment on appelle? Batombo baso buka ngo a ça passe penta. Et ça passe baso baksi baso. Ko retrouver yango te toni. Tomoni yango. Tomoni me tomoni on ndenge mo ke baso buka babibi ke bamibi ba comment okota kuna baso buka eza moma passe. To senga ba konza mboka ba luka moye ba bongisa no cimetière kitambo o. Eza nango bien. Mais ba mi ba tamabe ba comment okota kuna eza vraiment mabe. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Et maman comment nani? Comment on a Babel? Maman tout monde na cimetière maman Babel to ebité. Oyaki kokunda to peut ko bongisa pe ka lokwa baninga muso bazali ko sam. Oui, tu es ko bongisa, omoni surtout na bamboka na biso yebi, to commence to kundi mutu to tiki mutakomi na ye délaissé. Et surtout na mboka na biso tozo mona tiki mutu mwa 1 année 2 ans oroyabwe okuti bakundi mutu mususu likolo ya mutu. Donc ezalaka régulièrement te koya kotalaka ba mort lokola journal lelo ezaka spécialement pour na bango nde biso nyonso toyebi ba congolais yango mo to profitaka lokola toyaka régulièrement te journal lelo sacrifier ma jour oye ko sala moi misala ko longola moi ba matito e botaka ba surtout ba kotonde loko yo toyelaka tu vas passer to côté na bande comme mususu ba retrouver bemé na bango te ebité ba o retrouver ki yango facilement te pe o fota ki makasu lokola bato mususu basika ki bamba futa makasu bala ki bango et sika ba kunda bande ko na bango kasi yango mo na uti koloba ke tango moni to retrouver facilement te poso ki to biso to commencer to tiki bo to kei na biso to biso jour to kozonga kate yango moni yango zo causer ba tort OK ya koya okuti peut-être mutu na yo oyebite obungi mais soko oyaka ndeti régulièrement ndeti biso toyebi ke no mutu na biso toyaka kotala ye soki toye totali boye toyeba ke tosana ba bilembo surtout faut ko chaka ba bilembo ebi ke to ba référence comme tolobaka nazana référence na ebi ke soki na yeboye na ebi ke référence nanga eza peut-être nzete au juste à gauche nango na komona mutu na ngai. Donc ba oyo moni ba yo kokuta ba bungi c'est que ba yaka na bango msa après ba 5 ans ba msu bazwa na bango par plaisir ba ebi na bango te tozo ya ko sa ba moni ka lo yenge ba memani est-ce que ça li vraiment na motu ya kaka il faut to ya pour to ya ka kotala esika to kunda bango po bango si ba kufa ba kenda nyonso to sala ka to ebi ya solo ba mona ka yango. Oui eza motu ya parce que ndé na terme msu balobaka les morts ne sont pas morts bien sûr terme msu lobi que laisser les morts enterrer leurs morts. Neti ngai po nanga na kozwa les morts ne sont pas morts parce que moni bande ko na biso bakendaka des fois na ebité des fois comme la rabatu mususu zo lela ye mingi ayeli ata na ndoto ke tika ko lela ngano zo lela bokangeli ngai nzela donc ezalaka important faut ko yaka malgré bakenda mais bazalaki bato bazalaki na biso ba vivaki na biso mais lokola yango moni ke to yaka régulièrement te ba chine fils que jour moko pour relaxer ke bazala susu na biso te yango moni to yaka c'est vraiment important. Un mot pour la journée, l'autre à la ils allaient faire de parents, n'habiter et l'autre les parents va être de ça comme oui, bien sûr. Naïbi que ça fait des parents, on a salué nos parents dans la place Bazali. Maman Gypsy Metana, papa Bruno de loin, na Pessibinombo Temingi. Tu as vu que ça fait des parents, mais tu as vu que fait des parents, tu fais trango après-midi. Avant midi, tu as tiqué nan ba mort. Après-midi, tu as zanabino. En tout cas, bonne fête Nabino. Merci. Maman comment on a? Maman Gypsy. Maman Gypsy, tout le monde y a un cimetière, tu habites au Kokunda et tu peux ver que tu as la batunde, bande ko ba ko ta la bisika ba kunda bande ko na bango kala. Te na ko ta la bisika to kunda bande ko biso kala. Na ko kunda te. Ouais ko ta la nani papa ndeko muninga. Na ko ta la bokilonga disons moi si mwana ntsuka na ngai. Atikela nga mwana akufaki
nga nazalaka te yango na ye mpo balakisanga place bakundaki mama toni toyeba parce que bato mosusu bazalaki na difficulté ya koretrouve esika bakunda bandeko na bango yo oretrouvaki yango facilement to mpe basungaki yo balesaki yo likasu mpo retrouve esika bakundaki bango non naye na mwana na nga moto amonaki place yango ayebi yango ye mpe aye kolakisa ngai kotumba likasu c'est pas importance mpo mona moto faut tumba likasu mpo mokoto yaki okunda ye batumbaki likasu te alors mpo na omona place faut kunda likasu te mpo babandonaki ye te yango moni bayebaki place wana yango lelo tozongi koya kotala toyeba eske ezali vraiment ya solo motuya mpo te tozongaka toyaka kotala bandeko aussi tokunda parce que toyebi ke ezali na adage mona france ekoloba laisser les morts enterrer leurs morts mais biso tokozongaka mpona koya kotala esika oyo tokunda bawandeko na biso mpona kolongola matiti na momo bango moko bayebi te tozali kolongola matiti mpe kobongisa esika ya oui eza mpenza très important parce que bazalaki bato neti biso tovivaki na bango alors bamosusu batika bana mike tomona bato bautaka bamboka mosusu bayeke nayeka kotala place bakundaka mama naye kotala place bakundaka papa do ezaka mpasi ya motema ya para oyo aboti mutu akufi mwana ye amoni ye te yango neti nga mpe nazalaki na mpasi nakundi mutu namona mwana te yango naye kotala yango eza mpenza très important mpo oyo bazolobake laisser en terre les morts enterrer les morts eza mpenza langage ya koloba te mowe akoki komikunda ye moko te biso nde toyaki kokunda ye alors il faut koya koverifie mpona kolongola mpe mwa basali te kotika zelo mosusu neti nga mama akufa na retrouve place yango te parce que wana ezalaki kongo ya kala oyo tozalaki kaka otika bango babandone bango bakenda non kongo lelo ya sika neti mokili evolue boye foto ya komona place bakunda bandeko na biso tolongola mwa salite mwa matiti ezala référence neti nga bwatika nga mwana moke un jour mwana na oyebisanga ke wapi place bakunda mama nanga na koyebisa yeke bakundaka na matiti yango ezosala ke oyo kokuta ebembe na bino eza lisusu te bachebe tombo moko baotya 5 personnes 6 personnes nani kolo tombo parce que bino bonegligeaki so tonéglige te loye toya kokuta moko mosusu batie motu mosusu likolo na ye te eza mpena très important mpo toya boye tosala eloko moko te tokolamba te tokoloba te tosala eloko te mpo ekoma te bandoki baprofite mpo bayaki cimetière tosala eloko te ne fiske tomoni ke azali mpo toza na ye nde balobaka ke bamisie bakufaka te pourkui le misie bakufaka te mpo batika bilembo ya bamisiki na bango neti biso batikeli biso mpe bana eza bilembo ya bato bakufaki tozokanisa bango à travers ya bana na bango. Ok, merci beaucoup maman. Ok. Mama kombo nani? Colette. Mama honnête tomoni yo awa toyebi te kokunda to po kosokola nde baninga mosusu baye kosokola esika bakunda bandeko na bango. Nga mpe na ye kotala cimetière ya mobale na ngai nabosana ye te susu wana atikelanga na bana ti lelo nazalaka nango yango na ye kovisite ye natala bisika bakunda ye mpo toza na projet nango mpo totonga ngo na ye kotala ye lelo eza mokolo bawei mpo kobongisa place na ye kosokola ngo kolongola matiti kobongisa place na ye mpo bakomi kopikola deja bisika moto akufi baye kobakisa motu mosusu yango toyaka lelo journal lelo eza mokolo bawei kotala ngo yango na ye kotala mobali na ngai. Ok maman toyebi te retrouver esika bakunda papa facilement parce que touti kolanda moko ya maman lokola yo alobi bapesaki mo bacondition alia makasu aloba mwa ntsamba mpo aloba maloba amona esika bakunda oyo ya ye ndeko toyebi te yo mpe ekomelaki yo facilement pour retrouver esika bakunda papa. Ngai nabwaki makasi te natie kaka ntsamba ndenge ya kutimi okomi bisika bawei bazali osopi ntsamba olobi meme ataka mwa liloba moko parfois cimetière yango ebungaki mpo mona yango yango nga mpe naya kotalaka bisika bakunda mobali na ngai mpo tozalaki na ye molongoni na ngai mpasi esalaka ngai na motema na ndenge atikela ngai libota natikala veve na libano oyo atikela ngai yango nazalaka na susi na ye koya kovisitaka ye bisika bakunda ye. Ok, merci beaucoup maman. Merci. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Papa comment nani? Kombo na ngai Muteba Mbekwa. Ndeko Muteba tomoni yo oye kokunda topo oye kosokola nde baninga mosusu baye kosokola esika bakunda bandeko na bango. Ngai na ye kobongisa esika na kunda nièce na ngai oyo azali trop cher na cœur na ngai. Tomoni bato mosusu bazali na difficulté à retrouver esika bakunda bandeko na bango toyebi te ntango yo koto retrouver facilement to mpe baliesi yo likasu to mpe omelaki ntsamba olobi mwa maloba mpo oyo retrouver esika bakunda nièce na yo te nga nièce na ngai le problème ezani na question botuni wana awa na cimetière ya Kitambo lelo bakoma na système ya kotonga kavo dans tout le monde po biso nyonso mambo ezwa biso soki ozwi problème mambo ya funéral en tout cas mpo na cimetière fo kotonga kavo soki aboye bokundi simplement bongo en tout cas ezalaka mwa mpasi yango toperdaka baadresse oye koluka omoni te sikoyo tolingi toyeba eske ezalaka vraiment na motuya tozonga na bato osi bakufa bakenda
bamonaka biso te bayokaka mpe biso te tozonga mpo te toyaka kolongolaka matiti à chaque fois mpo te toyaka kosokolaka chaque fois toyaka kosokola oui normalement selon ndenge tokuti ndenge tokuta eza bongo bawei batiela bango le 1er août oyo ezalaka journée premièrement ezalaka férié et en plus toyaka mpona kobongisa ekuke ya bawei bisika tokunda bango oyebi ndeko no place bokunda ye baadresse banimero ezalaka na bacroix nde yango toyaka en tout cas eza bokoko eza nature na biso tokoki konéglige yango te emo toyebi ke après yawa fête de parents mpe ezali na mokolo ya lelo toyebi tokoki koloba nini na baparents bazali kotala pardon na parents lelo ezali mpe fête de parents na liboso ya caméra na biso koki koloba mpe nini na baparents oyo bazali kotala yo bon premièrement na baparents oyo bazali kotala ngai na souhaité bango nanu bonne journée et journal lelo eza mpona bango oyo akufela parents na baparents oyo baza vivant oyo baza vivant bayeba koprotéger biso bana na bango biso mpe bana oyo toza vivant toyeba koprotéger baparents j'espère c'est tout. Merci beaucoup. Ok. Toza convaincu te biso babola lokola tozanga tokoki kokunda bandeko na biso na cimetière te mpo bato ya mbongo kaka bakunda bango soki baza na mbongo bayebi koconvaincre bato ya cimetière bakundi bandeko na bango likolo baninga mpo na nini ya kitambo mpo na nini mpo tozanga yango tokoki kokunda bandeko na biso place malamu te na bato ebele base retrouve bibembe na bango te bato ebele baza fashe awa na matei na cimetière ya kitambo bato nyonso baza ya kosilika mpo na nini mpo na nini papa bonne fête. Merci. Ok, merci. Et malheureusement, je ne suis pas encore parent. Oh, ok, c'est pour ça que je le dis. Bon, mais tu as des parents? Oui, j'ai quand même des parents. Peut-être qu'ils sont morts. Non, ils sont encore là. Ils sont encore là. Des sœurs qui ont perdu leurs enfants. Ok, papa, tu limite à mon qui te donne ce métier à Kitambo, tu mon tu éviter au Ekokunda, tu peux rendre hommage na baboti na yo batika na ce métier à Kitambo. Naye ko rendre hommage na mwana ya nanga ya kufaki tukundaki ye awa yango chaque le 1er de mois d'août tozo ya po to dala soke sikango eza nanu propre kulungula matiti kukende na famille kuseko s'incliner un peu na tombe na ye en souvenir. Est-ce qu'il y a solo est important qui est tozongaka pona koya ko nettoyer batombo ya bato batika biso na moment oyo omoni leta apesi biso espace po tukunda ndeko na biso mais soki tozoya kobongisa esika yango te ekozala nzamba awa donc ntina ya leta apesa biso apesa bato mosusu place ezali te yango ezali mokolo baparent nyonso bayaka mpona kosokola kosangana lokola sikoyo mwasi na ngai azali te akeye koluka ndeko na ye atikalaki kosala kokota biso nyonso tovandi esika moko tumeli ata koka en souvenir ya moto oyo akendeki ezali plaisir mpona biso bamosusu bakomonaka toye kosakana te toye kobwangisa place esika leta apesi biso mpo tokunda ndeko na biso. C'est très important. Merci beaucoup, papa. Yeah, merci. Et papa, comment on a Comment on a papa Kabeya Pichu? Et papa Kabeya Pichu, tout le monde est dans le cimetière. Tu évites, oye ko sala nini, oye ko kunda, tu fais oye et ko sokola pe, ne baninga ba ko sokola bisika ba kunda ba ndeko na ba kunda bango. Bon, en tout cas, merci d'abord pour la parole. Na ko kunda te posi na kunda. Na kunda na kitambo awa papa nanga. Na kunda na koko nanga doki oya bota mama nanga mais eloko esalinga pasi tokunda kai na ba bonne condition mais lelo toye boye toye kokuta esika tokunda kai balongoli béton obiso totsaka dalu wana bakamati mutu mosusu ba remplacer likolo wana batongi ndaku batie batole doki moyen kosala autrement eza susté. Donc toko mena ko sangana entre biso na batu wana
donc esali nga mpenza mpasi. Siko ntango bino bokuti bongo bozali na esika ya kose plaindre te bozali na moto ya kolobela te fo te boréclame moto na bino bokundaki bokuti ye te. Bon, en tout cas mama awa na Congo soki olobi ke obanda kolandela babiloko boye eza mpasi eza distraction eza pena distraction ya makasi biloko boye bongaka na bapays ailleurs bapays étranger oyo bayebaka korespecte valeur ya plenia biso awa toyebaka korespecte valeur ya plenia te okosilisa mbongo na makolo otikali mpe kozwa solution moko te ndeti babiloko ya boye d'abord ye moko nanu bato oyo ya cimetière oyo batia wana na babiro ntango biso tokendeki kotika bato wana balandaki biso komite ya suivi wana balandaki balakisi esika tosali maintenant ntango mpe bato wana bayaki balekaki na biro je crois est-ce que bango basalaki lokwa na tour na biso teke bakende balobake awa moto aza déjà awa mais esalami bongo te comme bayebi ke eza cimetière elekili kaka bon mama baza ebele bazo kose plaindre misusu kutu vraiment bamoni ata trace moko susu te bamoni ata trace moko te ndeti kutu oyo koko na ngai naye kaka na longoli matiti place bakundaka ye nakuti kutu déjà si basali lisusu bamakambo mosusu place wana na osala nini adresse ezalaka te soki ezalaki na moya lelo ndenge naza lelo ta mosusu nalingaka nandima kokunde na kitambo te nangaki nakee koluka ta mosusu kokunde na cimetière mosusu. Mais toyeba est-ce que tout le monde ozali koloba vraiment na regret ezali kosala pasi est-ce que ezali vraiment kaka important tomonaka bato oyo tokunda bakenda parce que balimo oyo soki akufi ayebaka so eloko te ezali important toujours ke tozongaka na baesika wana mpo te toyaka kobongisa mpo bango bayebi na bango eloko te biso baye totikali nde toyebi. Merci beaucoup mama nanga eloko moko esalingaka pasi edérange nga makasi ntango yo lobi ke baoyo si tokundi tobosana bango c'est que yo mpe fo mibosana na vie na yo mpo wana azali papa nanga tout le temps nazolia nazomela nazokozonga kaka na ye parce que nabotama na nzete te aza papa nanga oyo aboti nga wana azali koko oyo aboti mama nanga de temps naamona mama nanga na histoire nene naamona koko nanga mais ntango tobetaka lisolo ya baancietre mais bango nde yango bango wana babénédiction mosusu tozokora te yango wana bénédiction ndeti boetala maboko nanga ekomi nga sali te bilamba nalataki ekomi nga mbindo mpo na nini bandela bandai kolongola ba matiti na longoli ba mabanga donc il faut na sala yango parce que bango ba olia yango le susté o bango bazolia yango wana o ya bango o bazolia pour le moment mama to raisonna ka mingi pona bango surtout grâce na bango nde biso to zanding to zaboye soki bango baloba ke akende kotika ngata na matiti moko boye nde to zapete alors il faut to linga to pesa bango valeur omonaka ta kunde bembe soki ezoleka bien serke ezoleka soda kataka losako akauki okotie maboko na poche obimisi ye nyonso tu mpo na nini azorespecte mowei wana français ozali kopesa na bakonzi ya mboka nayebi ke bakolanda biso bakolanda yo liboso ya kamera ya ndeko na biso Dieudonné Maweja okopesa message na bango na makambo oyo okutani na yango ape oyo omoni mokolo na lelo. Merci beaucoup pour la parole Dieudonné Maweja nayebi koza cameraman oyo otalaka bien kende pe na bandaka bakonzi wana elongo yo na mama bomeke mpe kotuna bango ba question solution nini bazwaka mpona koorganize ba cimetière oyo kala soki mpona koteka nde bango bayembango mpona koteka kasi mpona kobongisa pour le moment po soki bateki awa biso toza suna ba référence te tokotikala kaka bakundaka papa na nga bekoko na nga na cimetière ya Kitambo mais dans ce premier temps babongisila biso lokola nano esali soki ba 50 ans te toyokaka après batika biso tomeke mpe kolela elongo sikoyo ndeti boye heureusement natamboki na mutuka ngai moko naboyi komema bana mpo nayebeke na kokutana kaka babuzoba oyo ya boye sikoyo so namemaki bana bakoma kotala esika nini koko na bango azali tokoma ya koluka eza désordre bana baza mike na banda deja kopesa bango moral moko mabe na mutu keno te bamonaka koko te mieke nakende kaka nayeba ndenge nini na komoralize bango à la prochaine occasion nde nakoyeba komema bango nayeba ndenge nini tokoki kosala oyo nga nakutaki nango donc bakonza mboka bayeba mpe koraisonne mpona biso baorphelin oyo totikala donc eza nango important te ya kobanda kofingaka bakonza mboka non baza na makambo ebele ya kosala kasi bameka mpe kotala ka ya cimetière surtout ya Kitambo eza mpasi mingi mama nanga vraiment nga nde muna koremercie bino makasi koleka. Makombo nani?
Colette. Maman honnête tomoni yo awa to ebite ko kunda to po ko sokola nde baninga musu ba ko sokola esika bakunda bandeko na bango. Nga pe na ye kotala cimetière ya mobale na ngai na bosa na ete susu wana tikelanga na bana ti lelo nazalaka nango. Yango na ye ko visite ye na tala bisika bakunda ye po toza na projet nango po totonga ngo. Na ye kotala ye. Maman ko ba we po ko bongisa place na ye ko sokola ngo ko longola matiti ko bongisa place na ye po bakomo ko pikola déjà bisika mutu akufi ba ye ko bagisa mutu mususu. Yango to yaka lelo journal lelo za mukolo ba we kotala ngo. Yango na ye kotala mobali na ngai. Ok, maman, tu évites de retrouver ce que papa facilement parce que tu as dit que la moko ya maman le colayo, alors il va faire ce qui est bon condition, aller ma casse, alors va moins samba, pour le moment le bas amon et si kabakunda ou ya ende côté éviter yo fait comme là qui facilement pour retrouver ce kabakunda papa. Ngai na bwaki makasi te na cheka ka tsamba ndenge ya kutimi. Okomi bisika ba we bazali osopi tsamba, olobi même ataka modi loba moko, parfois cimetière ngo ebungaki po monango. Yango ngape na ya kotala kabisika bakunda mobale na ngai, po tozalaki na ye molongo na ngai, pasi esala kanga na motema na ndenga tikela nga libota. Na tikala veve na libano ya tikela ngai. Yango nazaka na susi na ye ko ya ko visita ka ye bisika bakunda ye. OK, merci beaucoup maman. Merci. Tuna mingi nebi ke bozala ki wana ebele na sima ya caméra de donnement weja boye banini ya solo leki na mokolo na ngomba ya République démocratique du Congo ba réalité ebele zali na Kinshasa zali koleka nebi ke na sima intervenant na ngana ninga koloba mingi te po bino moko mio ke na matoi na bino bande ko bazali kolela balobi gouverneur de la ville Gentini Ngobila aluka solution ba to ba se retrouver 4 personnes 5 personnes na nzoto na libulu moko oya kolela tata mwasi oya kolela mama leki oya kolela noko oya kolela mwana oya kolela yaya tozoyeba lisusu te bameka mpe kota ordre na bacimetière bato mosusu baye bazongi na maya misu baretrouve baoya bango te bato mosusu baye basalisi bango bacérémonie bamosusu bameli bantsamba bamosusu balie bamakasu bamosusu balobi maloba ata na nsima komela ntsamba mpe kolia makasu bamosusu baretrouve mpe kaka te bazongi nyonso wana ezali place tokosenga na bakonzi ya mboka en tout cas bameka korevoir makambo mosusu bameka mpe korevoir makambo na kati ya cimetière bameka mpe kozongisa en ordre bato bazali na pasi moto olongwe na ndako afuti transport aye ya solo na motuya kosala mosala me ntango okuta na makama boye eye kosala koma pasi yango wana peuple congolais ekobeli eyi kosenga gouvernement atala makambo ebele aya solo vraiment abongisa makambo ebele parce que ebele bazongi mitema ya kozoka esi moto ayaki na espoir ya komona esika teka wa endeko aye bamelisi ye ntsamba baliesi ye makasu balobisi ye maloba azongi komona te pasi eleki makasi mingi na motema yango wana toye kosenga bino toujours bosabone massivement bopartage baélément na bino merci beaucoup de donner ma déjà Rachel Chako nazali soki kosouhaite bonne fête de parents na baparents nyonso balingaka ngai le papa de Franel Nikombaya napesi yo toujours babonne fête bato nyonso tu baparents mingi baparents nyonso tu ya lipi makati du Congo baparents nyonso ya monde nazali kosouhaite bino toujours babonne fête bapo mpe bazali na baparents te tozozela bino l'année prochaine et tout souhaiter bien sûr bonne fête les parents. Merci, abonnez-vous, restez toujours sur votre chaîne Usine Télévision.